Hello la famille, hello libota nangai. Esengo mingi ya ko présenter bino lupango oyo eza na deux portes ya ba locataire. Donc eza lupango moko ya bien ya munene oyo ezo mesurer dimension moko ya bien 17 mètres sur 18. Donc eza au-delà ya 200 mètres carrés, au-delà ya 300 mètres carrés. Lupango ezo mesurer donc 17 sur 18 mètres. Donc wana to bandaki na ville Mupandi. Toujours évoluer ce que toujours pousse na liboso ya bandako to rekota la quantité mais quand même to repère sa idée to loba ndenge bandako ezaleli donc toi la quartier moro ya bien et bandako na biso o mibale eza la revenu ya $500 américains na bandeli bandako na biso mibale eza na revenu ya $500 américains donc eza deux portes ya ba locataire porte liboso yango to za liboso awa et porte ya mibale yango wana kuna sotali ba peinture même ba rose eza rose na somo donc tous les deux eza lokola des appartements ya rez-de-chaussée donc des appartements non eza ba appartement ya deux chambres salon cuisine salle de bain deux chambres salon cuisine salle de bain oyo ba futara na ndako moko $250 américains et eza na parking ya munene soki tozo remarqué eza double parcelle dans le pango eza double parcelle au bout na pavé ndenge ezali to la tsara bo pona ko la tsaka le pango eza propre pona ko la tsaka qualité ezali et soko koti awa yo moko o comprendre que oza na quartier moko ya bien et quartier moko oyo batu bazo évoluer makasi et wana o eza porte ya mibale ya deux chambres salon cuisine salle de bain et awa to relaxa côté il y a toilette extérieure, soit toilette pour travailleurs, toilette pour visiteurs. Ceux qui boboy que aux yeux en haut que locataire pardon que peut-être mon amsala peut-être un déco à côté na toilette oyo yo auto partagé. Donc voilà à tout ça n'enga sima place auto côté na bilamba et moi espace ezali oyo ba locati na sima ya ndako. Donc bozomona espace nezali ndako ezanda kumoro ya bien et uti ko tongama ça fait quelques années ici mais revenu eza déjà bien parce que revenu eza il y a $500 américains pour tous les deux appartements. Donc voilà tout la toilette visiteur tout la sima espace nezali et puis espace tozongi siko liboso pour na rotala espace à parking et onyos ozomona oza parking to bi lupango eza tina sima place bozomona espace wana etikali ba otanda bilamba donc espace lupango meza munene et maintenant lupango auto présenter bino eza morcellement wana eza que porte ya bleu wana to redéplacer yango mukie et roya place payotte na biso o eza la droite awa pour esa la servitude il y a 3 mètres ti et bima na balabala parce que lupango eza double donc toto morceler une partie et partie auto toto morceler toto poussa na pona ko expliquer. Donc partie au payotte ezali za 3 mètres. Maintenant espace à payotte oyo soki botali kuna liboso bozomona na coin kuna eza na portail moko ya rouge liboso. Donc espace wana il y a servitude na biso eza 3 mètres et que le tina portail ya rouge. Comme ça yo sozui awa na sima na des appartements oyo oza yo moko directement donc à partir balabala servitude eza wana et cotisio ti place le pango na yo ezali. Donc wana na ebi ke botu nanga prix combien prix à lupango oyo eza $65,000 à discuter na bandeli prix ya lupango oyo eza $65,000 à discuter et donc tout ça vraiment la poste un bongo $65,000 à discuter revenu mensuel eza la $500 le mois donc bandako omi ba leso ba futi ebimisaka $500 le mois donc awa toza na commune ya Ngaliema na quartier Mama Yemo référence sur les motos pompage na esika moko ya bien donc na bandeli awa toza na commune ya Ngaliema na quartier Mama Yemo donc emplacement ya bien lupango eza musika tena makadam to robima na makadam boromona ndenge lupango na biso eza emplacé donc na lobi bien ndako ebimisa bandako mibale ebimisaka $500 américains le mois et lupango batie $65,000 à discuter donc wana a toza la balabala makadam yango wana en face na biso soko mati OK itina immeuble obomona ina kati wana déplace lupango na biso ezali donc $65,000 à discuter $500 comme revenu mensuel
et biloko nyonso ba document eza très bien. Donc à toi la commune ya ngali ma na quartier mama et mon référence saut de mouton pompage. Le pan mon abisso eza 17 mètres sur 18 au babandi $65,000 à discuter na déporte ya ba locataire et bimisela rabisso $500 le mois. Donc $65,000 à discuter pour na ba o ba rosa intéressé au bengi biso tout monde na to visiter pe to